Moi, je dis ça à la télé aujourd'hui. Moi, je dis ça à la télé aujourd'hui. Christian Shoga Soga Zui, problème il y a grave. Na lingité, liwa na ngai, ba comédien ba cotiser pour ça kundanga. Non. Oui, surtout talibé na miso bo ya spiritualité. Division mon ngeko ta pena na théâtre ba camp et ngekota. Tu éviter vraiment ba rancune. Tous à la bien entre nous. Bolingo tozaki nango kala to lia ka to melare sika moko ezonga ezala. Être franc, relation avec Gates, ça fait longtemps. Être franc, relation avec Gates, ça fait longtemps. Que nous les Congolais tolingara, si on a un problème na Rémi, au bon bien on a monté ma mère, au c'est qui s'agaye carabo solo là. C'est-à-dire bon on aura solution dans mon colonie. Et dans la bataille sous oyo, basala bana basang moko boyo nzamba salango, likamoko et cause la mutu sous c'est lobami et obima normal. Mais ce comique na spam mutuana et panzani komi. Tu vas comme interpréter en anglais. Mutala la atera théâtre interpréter comme tout pas dans tout le bako. Ah mbongo, ngabo na mbongo. O ça sonité. O zela so maman li va bien million yo. O so zela so bika tokuta na 5h. O la la kututé. Té na finga yete na kota na vie privée na yete sauf que dans le baka vérité batu bandi ma ba vérité. La plupart de mes amis sont ça là oyo. Quand tu es bien capable d'aller na bomoko, abandé côté les. Non, elle est bon. Nabi, elle est bomoko. Elle est bomoko. Si mutu a lingia ça les locaux na ye. Problème exacté. Merci beaucoup ba abonné surtout à Nuska TV officiel ba tout ba linga Rémi Kovodor na musana sala en tout cas ba maman bingi na kina ba maman pour ba maman ndi ba soutenir Rémi Kovodor en tout cas na petit binomboté. Canada, Londres, Paris, États-Unis, l'Amérique, en tout cas, le pays surtout est à la Rémi Kovodor, en tout cas, Kovodor à Lingabino Mingi. Merci beaucoup à Maradona Miss Motema, à nous, Miss, en tout cas, sponsor, il y a Rémi Kovodor. Maradona Miss Motema, à nous, Miss, en tout cas, la PCO Mbote. Merci beaucoup à Ken Mosengo, papa social, l'homme à Mercedes, aux États-Unis d'Amérique, à Baloubi, garçon, on a une nouveauté, il y a 2020, il y a Mercedes, en tout cas, Ken Mosengo, papa social. Puis petit avec un tensolo câble na bo sanité Emani Mambo balobi producteur à Solonde wana wazo beta ba fabrication wazo beta ba fali en tout cas Emani Mambo naebi na loba mingi te ko naebi na pesi mbote Joël Muyaya Bénédicte Muyaya en tout cas ba famille Muyaya nyo surtout na pesi mino mbote na plateau na lelo na kisoni songa 2020 kolingala na loba besa la no ya bien na plateau na lelo na kisoni songa 2020 nana mwana mobalo bien pe botu na kaye trop Rémi to mona kaye te asila bakisi na bango edina ye to yeba rapete asila ka bombala moko yoka na raté. Merci beaucoup na Joël Muyaya obi na ngai carrément ke Kovodor na mona kila o postaki photo ya show bazo ya mbaye lelo en tout cas tout na ebiso ba fan na ye to tout na keti lelo nazana yi awa pesa show go bino tu boyebi o ba benga ma papa ngwasa o ya benga ma o pasala ebele mais tellement que émission na biso za qui songi 2020 to tout na kama kamwe likai na 2020. Pour la 2020, tout le monde a dit que l'association est bimaki, tout le monde a dit que c'est ça la 2020. Bande de compétences perdre avec bande de qu'on a 2020, makambo bele pene les kaki. À quoi on a dans Christian Shoga, tout solo la pena bien. Tout solo la bien Christian Vimbi sans plateau. Ba mon invité na nga lelo Christian Shoga. Oh ba tout ba linga mingi. Bonjour. Bonjour Rémi Kovo Star. Kovodor Kovo Star. Bonjour na ba tout bazo la mangai. Bonjour, na venanga Bobo Richard Boko Koli, noté ma perle Djoboké, Sandra Bicento. Bonjour, na venanga vrai mais c'est le maire na Kata Irlande, Freddy Bekoko. Mundela Lobi, Balembi Mindele trop fort Sasko noir en poni congolais. Venanga Freddy Bekoko, Anani Kodia, venanga Doudou Bakangila, Nono Bakangila, Porzon Kasereka, c'est-à-dire bateau tout, Balina Pesa Shoga, Bambote Fatou Miracle, Bambote na. Merci beaucoup ba utu balinga ça show en tout cas bambote na bino yangwana to kota lo momki na 2020 et qui là qui ça show gandé ni ko biso to rabana ki somi 2020 celui qui vous fait là qui 2020 c'est lequel biso vraiment na moi mikakatano parce qu'on vit par la grâce les biso na moi mikakatano par rapport à Covid des bandits 2019 et na biso et lundi biso na 2020 alors
Et ça, quand on vivre par la grâce, c'est-à-dire l'équipe est par la grâce. Pour belé batiki biso, tous ceux qui na bango batiki biso, ba oncle nanga batiki biso, ba dadi di Kambala, ba dadi ba Poulou la koufé en 2019, fin 2019, Poulou ba dadi di Kambala, c'est-à-dire ba être cher nyonso ya biso batika biso, c'est-à-dire 2020 c'est l'équipe biso par la grâce de Dieu. Ok, par la grâce de Dieu. 2020 on a fait que ça choque ba bibi ba ranki na moi batu. Te omoni nga nazalaka na baranki na batu te être franc nde komaka kozala na réalité na kozala franc yango nde bato bamema yango na rankine parce que nous les Congolais tolingaka soki oza na problème na Rémi obombi na motema mais osekisaka kaka bosolola c'est-à-dire bozwaka solution nango mokolo nini yango moni makambo mabe ezokoma trop yango moni bato babaka rankine. Moi j'évite les gens c'est-à-dire so namoni ke te na éviter nanga ozomona parce que eza na bato mosusu oyo basala bana basanga moko boyo nzambe asala yango likambo moko ekozala ya motu mosusu elobami ekobima normal mais soki ekomi kaka na spa motu wana epanzani ekomi bato bakomi kointerprete yango na ndenge nango yango moni ngai na évitaka vraiment makambo ezalaka rankine mpena te so otali nga bien nazalaka rankine te na évitaka kotala Christian Shoga na ba 2020 ba émission sala ki ozokondanaka mpe baninga et pourquoi pas ezalaki kobengi baninga en privé bosololi te non eza kokondane bato te eza kele mosusu motu moko asalaki likambo moko boye mais oéclaircir na bato mosusu omoni lelo bato mosusu baa na masse moko lelo oyo baza lelo na bachaîne YouTube baa na bamasse ya bagroupe moko ya WhatsApp moko basalala mosusu omonaka mosusu na 500 personnes omoni il peut parler de Christian Shoga na kata groupe. Il y a aussi des fanatiques de Christian Shoga baza kuda tant musu bavini Shoga mbala moko po mutu wana lobi likambo na kata groupe na WhatsApp mais siko po ngai na sauver ngai il faut na lobela ngo na télévision po bato na pe bayoka parce que po ba congolais plus toli koyoka lito imoko so landi bien ba congolais plus mo na toka lito imoko ndeti makambo so leka ya mama Mélanie na ba coquette tout ça bayokaki lito imoko mais tant ba ko deuxième lito ba ba landeli yango tu peux comprendre que vérité est ça wapi mais même la vérité là peut monter ngaba ko sabno ranki na bela te yango so ba blo Christian Shoga pe batali kiri na binos est-ce que batali Gino là batali Christian Shoga batali mo bato ba bi ke ba trouble ba rapena maboma te maboma te non te maboma ça veut dire na ndeni ni ke wa bato yo wa pena o senti ke boningana Christian Shoga so ba lobine likambo o senti ke a opela mbala moko te na opela te mais ça cause la leader comment être leader so ça leader likambo mutu omoni pourquoi batia lion le roi de la forêt parce que aza krinaye omona so gangi makasi zambe vaninye c'est-à-dire ezaki leadership omoni ngana leader na sang yango moni bakamsu ezalaka bongo ndeti so batie komba Christian Shoga est-ce que Christian Shoga loba ene mutaza sang chaud o makila o bolobi mwa mutu wana nde bato balobaka tout ça tokipango te parce que quelque chose on a là ti maman na timta tindela ki ngai akoki pe kotinda po azamu to azatala rabi sur la télévision mais exemple bande comme ça balobaki lekele bango pourquoi pas tailler bakoma batu misusu te mais atika kombo ya Gino là Christian Shoga papa mbata salia je sais pas on retourne na bino pas belle ngeza ya mabete je sais pas wana foto na otuna maman wana otuna ye mutazana réponse valable ya opesa nga naza nzambe te pona yeba o ya kanisi pourquoi tangi naza nzambe te omona c'est-à-dire nayebi te c'est-à-dire elakisi eloko na lobi no na 2020 olobi 2020 na telle chose na bi ezalaka boye parce que soki Christian Shoga azalaki comment je peux dire nde batraitaka comme ça tant mosusu nga silikanga sa l'émission c'est que bela melaki nga plan mais tant na yo comprendre na bi te eza mopepe moko boye elinge ya mabe c'est que faut totelemela yango il faut so biso totie kimia mpe ekota na makambo yango omoni parce que biso toana facilité ya koloba likambo mpe les artistes bayoki eza donc nzambe apesa yango na motu nyonso te tovandisi bato oyo bayebani ya théâtre osala na bango likambo boye osangisa bango oloba nango likambo eza don eza grâce oyo nzambe apesa yango bato epesameli motu te c'est-à-dire nga nango ovanda miso nango bengo Rémi pourquoi osalaki likambo wana déjà pele na ngai la mosusu déjà soko omoni ekosi na telefone na yo fo banga ndambo eza ndenge nzambe asalelanga en plus obanga étant que ton père étant que je suis ton père lelo soki lelo komokoma bafilme parce que Christian Shoga alakisa yo écriture est-ce que oyebisa yango na bato voilà cours oyo ozwi ke comment basalaka scénario oye répétition tobanda répétition 8h à 16h
soki tozwi solution likambo tosala te tobima 20 heures na répétition oyebisa yango bato te mpona nini. Voilà lelo okomi lelo Kovo d'or Kovo star soki ngai nayambaka yo te na le réveil ntango mosusu olinga obima te olinga ozala oyo oza te grâce à Christian Shoga lelo arecruta yo apesa yo chance po ezalaki na le réveil ezalaki na bato mosusu bapesaka rôle te mais ngai nde mnakanda opesa rôle nko yaka otourne oyo tourne pa biyomba ezala boye ezala boye ezala boye ezala boye ezala boye eza chance wana parce que eza donc oyo nzambe apesa ngai na motema malamu oyo nzambe apesa ngai parce que moto aparfait te omoni dans ce sens là. Merci beaucoup mudala parfois te ba il faut qu'on ndima nga ndima na nga so landi be mission na sala ka en tout cas pour tala ka so tala ka me oyo ka ke Kovo d'or ndinga kumisa Christian Shoga pour na regarder un témoignage ya malam pe na bisa rabatu ke à part route mamba théâtre ko ta ko filmer so ba filmer au théâtre on nini boy ade makasi nango yo no landa ka be mission Kovo d'or te mais so landi ngo te na tala na nga mais zaka keno moi ba répétition c'est ça là bien so ya kokuta dinga na plateau ça dit faut na confirmer makambo yo lo ba non confirmer na yo ça dit na pesi bambote na Carole Bongale la patronne à moi si ya Casca Sereka poisson de Djobour c'est-à-dire Carole Azana Katsakin asali a pesi emploi na bana Congo au monde c'est-à-dire à Johannesburg pour ba te bile ba kanisa ka vieux amis qu'il y a mais en Afrique pe vieux ali ozo reprendre les tisser na biso na Carole madame ya Casca Sereka poisson azana kini afongo liselo konea kitoko na Wileri wana c'est-à-dire na Congo lo 177 na Congo lo 177 na Wileri ka wana oye wana omela pena tout ya pio bambote na ye. Merci beaucoup Christian Shoga relation on a get. Ouais, être franc, relation avec Gates, ça fait longtemps. Mais un débat en vous avez pas ça. C'est comme ça la vie. La vie, au moins une vie est dans la réalité. Là, tu as Gates, là, tu es là, so yo lo bine ki naza na beso na ngo ozwa so yo la tiboy ozabe lo ko mapa ça atikelo mutu ko tamboli na ngoki na ngo mais bato bamona ka contact lo ko mingi na ano pesa mutu ka parce que ba ki na yebi source ya mutu kana ndenge bimeli oui yango na tolo bela ko boyeba na ki boze dela makambo ba cachette entre bino mibale mais dernièrement to moni ka Shoga atana ba photo poster ka su fatu miracle ata Gates ata mukolo te non je na gardera ba bon souvenir ya Gates sauf que akenda Europe akenda poto akoma siko fo asi abosé dire eza place oyo mboka neza za na tata na mama kuna te eza mboka oyo akie moluka il faut bosser omoni ça dit faut bosser lem sous zamba o azali ezo senga makelele te ozomona ezo senga te mabanga pena ndingo bwaka ka fatu miracle osa tina émission pena te na sala ka ba to batala ba émission ba bi na parla na igestro na lobaka soki onga na regetera lelo na kokabwana na biso na clan évangéliste mingi za igestro même kolongwa na le réveil na regeta mingi igets na lobango ti lelo na regeta mutu te na regeta pe mutu te na regeta ka igets ndenge tozalaki esalaki douleur wana kolongwa na ngali ko quitter na ngali le réveil esalaki passe on a salaka nzela poto akini poto omona sadio eza eloko nga na regeta mingi yango wana soki ezalaki bilobi te na babini ni te bini te lelo tonga tozala lelo tokonga tozala vision ngeza nde mususu pour le réveil comme ça une vision mon groupe qui extraordinaire ça dit tant le visionnaire à longo une écolo groupe à longo na ye atiki na atiki lili écolo groupe à longo pe na makamba be po abikolo groupe pe mtande ko za na mo makamo be na se linganga bana ngo pe kotala Elise Mbinga po bato be boye barate Elise Salumu mutala ki sem sala théâtre yo il faut ton dimara autant to lo beza polémique telo monti o pena ya za ke ta Elise bon pena fuka ma pena mo Elise ke be na mesa boye kimbinga na yo na zo ye banate anyokola biso pe eza konyokola te eza art ezalaki façon ya koédike bino lelo bokoma mpe baparent lelo ezalaki façon soki na bersaki bino bolinga boyeba sens ya eloko boye osala te alors soki yango moni tokendaka nango na esprit ya armé te esprit ya art nakobima na yo nabeti no tour toki tobaye masanga tokoti 3 heures 6 heures nga na répétition sikoyo ngai kolo groupe na ye 6 heures yo ya 8 heures est ce que orépété nga kolo groupe la série quand on notre solution erreur makasi na yo comprendre on se notre solution erreur to bimina yo mais 8 heures so yo zonga mais mon kolo nga mo kolo groupe na 8 heures yo et 10 heures au répéter te faut zonga ndao merci beaucoup Christian sur la relation on a comédien mais au sauter bonne question moi fallait na répondre ngo omoni ezali kambo yo balinga ba bebisa réputation moto omoni soki bato baluki de part ya likambo moko boye bali basakapare na likambo boye ba créer na moto anui
nyonso mabe comme un mutu wana est-ce que kolinga mutu na kati ya groupe esali nini na kati ya groupe exemple oya qui na les réveils te la lobby exemple ba o balinga bango te na kati ya groupe banani mais ça par rapport il y a titre en fait na ba groupe il y a qui les réveils on attend les réveils c'est quoi réveiller eza lamuka eza lamuka c'est simple et le c'est sur la lamuka ile bana wana te 15 jours na lamuka ile bana wana eza ke bana wana ba ndeko linga mingi parce que na ki meilleur papa sauf que so na sisi musala so na blessa kiyo après na bercer après omoni kisa so kaki na facilité ya obimisa mbongo na bato nyonso baza wana balia bamela kisa so kazaki na facilité abengisi bino libana ndako na ya ofite na oshe bovandi wana na bandi kosomba ti air nini bovandi boomela c'est-à-dire ezaki façon na nga vivre na bino ya kolakisa bino amour yango bozaki na amour bongo soki répétition esili bokokabwana te ezaki grâce à moi ezaki grâce à personne po bato ebele banoya na mo barépétition te oyebi yango igets kane mtu anoya ni répétition tabu soki igets na obenge na makasi na téléphone na komi koforce bato ya oya répétition faut koloba réalité vérité eza na bato mosusu ofe na émission tali olobi bon ya normal parce que place oli ya kwanga soki abanda nani bato mosusu otali na émission aoloba bamensonge obi ke apona maman présidence avande koya te po azali malade oui azalaki présidence na bino ya biso tuna te ngai azalaki na kati wana te ngai makamaki so omonanga na tika obenga o présidence mais numéro 1 ezalaki Marie-Hélène numéro 1 na ndenge ya stratégie omoni premier gaou n'est pas gaou bazwaki masa na bango batia ye wana lokola titre parce que mutu nyonso takozala signé bapapier di âge di makambo bon zala wana c'est ça la vérité est-ce que président banda makambo mpe leka boye déjà mpe bokuta na scène mona Marie-Hélène non tokuta te jouer oui on jouait très bien on jouait bien naza kuna film mo peut-être osenga lié faut jouer ah oui bon je ne sais pas émission qui ça sala odimina ye okite na finga yete na kota na vie privée na yete sauf que na lobaka vérité batu bandima bayi ba vérité mukolo pe ba pese micro azu micro akoloba o nga na oloba na finga yete na kota na vie privée na tellement na lobaka que je suis le fondateur ya Eloko Hotel omoni mukilinde batu tout bayebi yango je suis le fondateur okozwa parti lelo parti aza envie zwa micro pas parti melanga tuna ye parti pona ni bozaki liboso na le réveil bolongo pona ni ata na coulisse arolobelo le pourquoi po yaza na Kinshasa omona c'est-à-dire eza vérité parce que batu balinga la vérité ti biso nyonso tozaki bana ya groupe évangéliste papa na biso ezaki Gabi Kiwaka parce que c'était lui le fondateur du groupe évangéliste azwi nini vision na enda yo mimango na kati église église jusqu'au tiango spiritualité et kangango et simba yango omoni c'est ça biso soza bana ya groupe évangéliste batu so batu baye barate faut expliquer batu vérité c'est ça sur lelo grâce à ngai et qu'on s'appelle lelo makambo et salami lelo exemple il y a président Fachi na le président honoraire Joseph Kabila atikeli moninga passe soki lelo Kabila baki tokoti na politique so Kabila baki bon ça accaparer to ke non de la président yo africain bi Afrique baki na non le royaume anga tika passe mais le président Fachi na ba respect nyonso lelo a comme président il pensait pas un jour dans sa vie en comme président dit ba politicien minene ba na mboko cela veut dire eza grâce ya tel des komiko voilà mais batikela ki on mabilo ingele kaki ya mwana omoni na yebiso eloko moko nde totelemi place moko ya Rémi mais to matana biso déjà to matana biso to aussi la question la poto zongi na relation na ba comédien na sikoyo loyenge cela veut dire loyenge na mutu monde mutu ezarani Rémi l'apparence trompe nga na katsa mutema na esprit na nga ebulaka makambo susu omona il y a beaucoup de gens lelo na théâtre balobaki bana l'art mbongo elobaka te omona ça veut dire toza batu oyo l'apparence est trompeuse futur na biso lobi omoni lelo bamakambo ezokoma lelo na théâtre il faut te ya biso mpona obongisa futur na yo moi je dis ça à la télé aujourd'hui Christian Shoga soka zui problème ya grave na lingi te
liwa na ngai ba comédien ba cotiser pour ba kundanga. Non. Je dis ça aujourd'hui. On a le bango. C'est-à-dire, tant qu'on a ça na bon moi, il faut se préparer à venir na nga. Gouvernement na biso faut kundanga étant que artiste ya mboka. Siko po eloko bon esala il faut biso to telema. To ba iba to iba ba droit na biso. C'est-à-dire po to iba ba droit na biso biso mo so to ba na komi pe sa valeur pour gouvernement aye ba biso. Merci beaucoup. Tozo zonga nanu, to pe misana mo ke poto mo to mo kende sko bien. To ana surprise na biso to sala ka poto zonga sko ngo me mabiso. To tika ba na elengi na yebi to za mo sina nda ko shoga. Ouais, pourquoi pas na rozala na moi si so za na nda ko tebenga na moi si. Mais to nga to yeba ti po bino ba trop poto, vraiment na bino trop poto. Trop poto te. Moi si à poto, moi si à Asie, moi si à Europe, moi si à Amérique, moi si à Océanie, azaka à moi si. Et ça place bolingo yotinda yo et yotinda yo c'est tout. Merci beaucoup, merci. Christian Shoga loba za na moi si à moi za na poto. So za na mboka nini, au retour na ye lamba o ya pesi nani. So ka linga kayo tu na ye. Mais là problème on ta oyati. En Afrique. So za na Afrique au pesa ye. Voilà. Au pesa ye. Voilà. Faut bien on a trop poto. On appelle na bi trop poto te, na bi bolingo ça partout. Merci go eza en Afrique. Eza loza boye. Tout na ye. Eza wapi. Eza wapi, merci, super. Ah, merci, c'est gentil. Hein. Na pe na batata moi si bazali. Ba maman pour tu peux bazali. Bato ba boko la pe bazali mutu super rose pe surprise ya pe ça épée parce que eza lokola mutu kia musala na ngai futi ngai na ko zo pe na bi bon na ke pe ça pe maman pasteur l'église. Abonne la pona ngai. Eza Marie-Hélène Lota. Na EJ 560. Te na kuna te nga sambela kuna te. Nga sambela kuna te na sambela su kuna te mais wana eza nda kuna biso. Voilà. Merci beaucoup, donc, merci papa, Bella, merci. Papa Jean-Robert Engondo, notre pasteur, l'apôtre Jean-Robert, Potokoma Lelo Tozali, c'est grâce à lui. Ou à Géna pour notre groupe évangéliste, à Géna pour notre biso, à Tsabiso le Boko. C'est-à-dire, la rose à l'incraté. C'est-à-dire, na prière al soukunate, mais je suis dedans, c'est ma maison. C'est-à-dire, si l'apôtre Jean-Robert Bangote. Merci beaucoup, merci. To zongi siko. Relation qui s'achète gana ba comédien. Relation gana ba comédien. Et ça très bien. Oui. Et ça très bien, mais sauf que le monde est un monde à caprice. Caprice, c'est trop. Caprice, c'est trop. Nous sommes allés à un bébé, nous sommes allés à l'artiste. C'est-à-dire, c'est l'art. Nous avons bien abattu. Merci. Bon, mon copain, tout le monde Christian Shoga, mon copain, en tout cas, félicitations à nous. Pour tout le monde, déjà, mon copain, tant que bandaki. Pourtant, on a d'autres temps, on a dit qu'on a peine à bomoko. Tout le monde a qui bomoko bolingo ezaki mais na suka comme comme moi mbutu moi division moi comme kotana parmi bateau ndeng mazalaki. Non, place artiste bazabongo, on a le place artiste bazabongo. Omoni nde toza boye mutu na mutu aza na spiritualité na ye. Na monde artistique. Et on a batu musu baza on a pour freiner bat bali ou baza na kati art. Eza batu musu baza ba na masasi babeta pa bazali. O bayaka pona bénédiction bazali na spiritualité ya bonzambe bazali. C'est-à-dire mutu na mutu azana sika na ye asambelaka ana lingomba na asambelaka. Alors ko sangisa bato wana nyonso c'est pas de l'eau à boire. On mutu so ko ya ko intégrer mais ko ya wana ye pour subdiviser bato. O mona bomoko d'abord eza eloko eza association Asbel Oyo vision nango na zwango na Kinshasa ti. Na zwango na Zimbabwe. O mona grâce à massa nanga Jean Kasusu la Kilijo ba vacances ba oka mazembe pardon abi nanga massa nanga to kota Zambie to komi Zambie to beta na to na Zimbabwe nano to eta ba toto ya Zimbabwe to kotiko to beta ba toto ya Zimbabwe le ba yambi biso to vandi to ta la TV to omela ndenge la grana siko ba comédien na bango siko les artistes ba mani ko interpréter ba bi bato ba souffra qui fort na art mais lelo ba telemaka ko ba telemaka obi ke ba soka décision ba bi ba releka sur na télévision té pour le gouvernement, il faut être là-bas. Il faut être utile dans la société. Le gouvernement télémaki, tant que le gouvernement télémaki, tant que le les lots, c'est comme bon, on a un immeuble. On a cité le gouvernement, on a pesa. Mais pourquoi l'idée, le quoi on a une chance de voyager, Naya on a Kinshasa, to mécano ko sangana, to mécano ko arrêter hémorragie, la pauvreté, il y a artistes et comédiens. La plupart des artistes et comédiens aujourd'hui, beaucoup sont pauvres. Yebisanga Oatiki, immeuble, le col à VV Center, n'a pas comédien sur la koufa.
Personne. Masirika abane ko nurko abane ko lesa mama na ye. Mama naza na makasi ti. Siko mama ni lelo sa ni atikufa. Nati soso comprendre pas ça ali. Soki masirika kufa ki na ngo na areki na mbongo ngati kala msulo pango quelque chose bande connaît balinga ba hérité ata yango na musalo ya sel na Congo. Yango moninga na yaki na esprit oyo ya sala association bomoko. On a valoriser culture na biso, on a kotombola théâtre na biso avec la jeunesse force parce que énergie ba vient na biso ya ANTPC bazali, ce sont nos pères bazaba icône ya théâtre, il faut beaucoup de respect dans la bango mais lelo biso il faut tout élément to benda ba vie on a ba to zo bango to biso to telemi so to mo to komi la place mo to bimisi ko ba vie bino bokima na mbango te botambola na bino boya na mituka bo telema liboso to tombola théâtre. Au moins, vision ya bomoko. Lelo artiste comme to arrêter hémorragie à pauvreté à artiste. Exacte que association bomoko et salamaki pour na nuire les artistes. Et salamaki te pour na ko kotisaka bambongo ya ko lipo na ko lia bambongo ya artiste non. C'est ça. Les habits oyo et salamaki ya bien siko ba oyo baza mitema mabe na kati association. Ba osala ni. Et lok likanisa malamu bo ba kolinga bat avancer. Bolinga kara kindoki wana théâtre batu ba kende kara te ba kanisaka batu ba kufa toujours pauvre toza ba riche mais pour to zwango secret za awa mutu ezo senga mayele senga bwania po lelo ba artiste ba kufa pauvre lisusu te to koloko ni tokoki ko sala na ce point d'interrogation na za na secret wana mais siko batu tellement bazalo yenge. Et ça, la bango l'apparence na bango na kati ya télévision to mona bango mais en soi comment na mutule mso mone mukolo na âge mais na bomo to boye azama yeleti. Tu vois au mona ça dit ko diriger batu mususu o bazama yeleti eza pasi ko boko bo atteindre bits moko songolo. Ba excusez moi, je vais pas dire à tout le monde. Mais to occupé moi qu'on a binopé. Ou hasard moi si à saliper l'homme association moko boina éviter ça même na compte ya bomoko ou bien dans libanda ya bomoko. Tu non yom toza ko apprendre une association. Tout le monde a droit de faire tout à lingi. Yango tumba qui a sali association na mo pona. Na yebite yom toza ko apprendre ngai. On a betelanga. On a nini? On a bobare ko aider. Mais la plupart au moni la plupart marambo nyo sur salama oyo. Oto ebiki ya kabeza ina bomoko abande ko tele non elle est bon ya bambongo nabi elle est bomoko elle est bomoko soki muta a lingi asala eloko na ye problème ezate tout ce que o batu nyonso ba osala lelo eza vision ya bomoko o toujours mona esala mana eza vision ya bomoko omona c'est-à-dire mutu ayeka azwika parti moko o bomoko elobaki aki atelemi na kwa moko. C'est bon mon corps. Mais quand même, président, merci beaucoup. Mais pour moi, c'est quand même beaucoup compliqué. Même biso batongo, tu sois quand même toujours contribuer. Autant que bon moi qu'on contribue. Ok, je peux pas Gabi. On contribue. Ok, je suis un boyer. Mais si qu'on biso, tu as un secret mon corps, tu as un go oyo to bombi parce que to komi ko boya ko loba makamuna kata bomoko parce que so ebimi mutu mo atala bia ido ezabia pas que salaye branche na ye alikambune moko. Au moins notre souci c'est quoi? Au moins makamboni so ba Pierre Tombalo. Makambo ba Pierre Tombalo bi muta bandango. Na yebi so muta bandanga makambo Pierre Tombalo. Muta bandanga makambo ba Pierre Tombalo oyo eza Fatou miracle. O alakisa batu ke ye azana mbongo asimba alar. Oui. Ala muko na tongo mo bi leki nanga Joël Masika zaki yanga. Asala groupe mo te pokoti sabatu. Alakisa biso ke mutu wana zalaki ya ye. Akenda asala zo Pierre Tombal asomba aki a déposé personne abimisa ta mbongo akarabina te batu ba mela ba lianga una zana Lubumbashi. Ozomona ezaki personne ba pour soutenir car ba ko accompagner ye. Ba yaka ko accompagner Fatou soutien ngwana ko mela ya batu to après batu asisi sous ba apesi bango na ba transport. Mais tu sais comprendre. Oui, soutien idée ezaki butabanda makamona bo nani Fatou. Siko tango makamona ya enterrame. Groupe bon moko tango yesiko et comme une initiative to bidon. Pour nous tomber l'association na biso, il faut to gagner mitema ba comédien nyonso ba mona ki association o pédant, il faut to s'adhérer awa. To so monopole ya théâtre ya Congo.
omoni nde soki tobaki bon tokóma sikoyo na signer ya kosalela bato ya Pierre Tombal idée ya bomoko ndeko moto abimisi eza pas mal ake esalami ya rapide mosusu bomoko elingi ezala mwa retard barapide basali eza pas mal bravo eza pas mal ezaka tous tolinga to atteindre bits mo ya likambo songolo eza likambo ba Pierre Tombal eza normal mais moto abanda makambo na vous avez d'accord na contribuer so na d'accord te ngana quitter na opesa mbongo te so na contribuer c'est que Dadi Likambala za ya biso ya Kasavubu en plus Dadi Likambala za ki bomoko pour na biso que Dadi Likambala za ki bomoko na éclaircir batu Dadi Likambala za ki bomoko quand les gens disent que Dadi Likambala za ki bomoko c'est parce que la kozala bomoko te na ozala na egoka musanga Dadi Likambala des sont vivants bomoko kenda ekenda otikele enveloppe ba preuve ezali Dadi Likambala atiki biso bomonaki mbutu na stade des martyrs batante ezate bomoko a loué 10 attentes pour Dadi Likambala c'est bomoko bomoko ate nini banderole ya capot ya bâche ya 6 mètres pour na hommage ya Dadi Likambala banteré Dadi Likambala après quelques mois bomoko azwi mbongo etikalaki ake kotika yango na bana Dadi na basi ya Dadi na basi ya Dadi parce que il était bomoko peut-être ça se comprendre cela veut dire mutunyo sana droit au sala dans le bon sens gloire à Dieu c'est bon mais bomoko reste bomoko eza maison mère eza qui théâtre eza qui c'est-à-dire batu bazaki na ba idée te que muta vanda sangisa batu muto zaki nango te poka Christian Shoga sali likambo nde batu bokomi ko welela kaka likambo Christian Shoga salaki nde batu bakomi ko be ko Christian Shoga asalaki ça veut dire daza faut batu ba betaka quand même aboko balo bake cet artiste aza félicité parce que aza mutu o ngaza te que mais tout monde bomoko salaki mais yo moko boyeki ko za président tout monde président bobo manoka vice président yo si tout monde ba ya Gabi bazaki wana ba si exact quand salami bobo zala na kozala égoïste te omoni mutu na mutu fo ya na brique na ye atia apesa mayele na ye eza bongo omoni loko eboma bomoko lelo bomoko ezaka esalami mpona lisungi te bomoko esalami kate fo mutu akufa il faut pas to penser batu bakufa il faut pas to penser la pauvreté na vie ya baartiste il faut to penser comment arrêter l'hémorragie wana batu bakoma na l'art au lieu de contribuer la rabalar est-ce qu'on va couvrir pendant yo moye pendant enveloppe à $5,000 na mbongo zo gagner na théâtre muto zo gagner mbongo na théâtre atombola musapilelo na kolongola mwa muke vide lwepo abetaka mwa ba libanda mi babenga ba show nana olia mbongo na théâtre lelo à part ça itolongola na ba publicité phénomène sobe tolongola na ba publicité oh le belanga lelo asa patron ya oh ganga ki moi je suis le boss dans l'art personne wa mbongo nani na théâtre oyo bisa biso ke ongana na banini aya approuver biso là po mutu oyo asala biso tozala se nzambe soki nzambe apesi yo eza ntango na yo nzambe apesi yo elobi te ene nzambe apesi yo yo fo ya kogriffe lango bato bake toi tu es comme ça soki tolobi ke tozala mbongo tozelaka mpe la mama olive mpo na nini babi sutele ozo kabola bino nde yango te yona lobi ka soki mo na liste to mono bandi je voilà yona oloba ka se bato ba oloba ke ngana na mbongo to ana mbongo pourquoi bazelaka ba appel à maman olive to so yo kango to tala to répondre te surtout likambo eza grave bato bazui relève basalela kululu Pierre Tombal likambo eboti problème yango wana mais balobi fallait dans la équipe ya liboso. Mais comment que même idée wana batu be idée eza idée ya bomoko na yebisi yo yanga belo na zongi si na bomoko boloba nini eza idée ya bomoko siko bomoko récupérer image na ye exemple bomoko ko récupérer pe image na ye ba abonné bino bo sala pe boy biso pe to ko récupérer tout ça c'est pour lui wana eza ba bomoko bon pour toi être clair c'est bomoko ah OK quel autre linga est-ce que to dans clair eza bomoko parce que tout le monde T'aimes tout le monde qui a Gabi, tout le monde va battre partenaire. Mon compte, tu es bien qui Gabi aza bomoko. OK. Idée zala qui a bomoko. Ça dit biso on a besoin il y a soutien, il y a association et mata. Mata oui. Si ko soki to komi ko sala biloko moko na individualité et komi ko boma sikoyo l'association. L'association a fait quoi? L'association a besoin à émerger.
mais biso mo soki ngai na longwe susu ou bien oyo aza oyo ake place moko asalelo kono asalelo mais soki ezaloka tokomi kotia bato na trouble. Oui, mais oui. Et comment kotisa siko division. Obi ke division ezoya. Et bandit côté division déjà, division est comme il pour être clair, moi je suis clair. Oui. Alors, déjà. Étant que nous sommes à la grâce. Oui, tu as mis deux équipes, tu as mis une équipe et une équipe et Gabi Tumba Tumba. Il y a un autre lobby, nous sommes à la grâce. Ngai na sagesse ngai na intelligence na bon nzambe nga na sambela po nga na sambela nzambe. Quand je vis par la grâce de Dieu. Moi Christian, je vis par la grâce de Dieu. Au mona. Et ça na batu mususu. Ah, ngobi suna vena ota TV, comment mutu musolo ba ngana na mbango. Na olela. Nabi mais pourquoi léser les gens comme ça? Soza na ngo garder mutambonga za la lobarate. Maman livre tanga benga batu alobarate ana mbongo te. Tokota kingaka tsona bo sala na bo sala 1 heure de temps pour ko ma place bo kende. Tala lopango abongo. Siko yebisanga yo to aluka so ila. Abi sala nga pasi. Tala toluka mbongo na nenga bien. Mais Gabi les gens lokwa ndebilo ende mo ganga fatu miracle za madame solo à l'équipe na théâtre. Yango to place kana ndenge na ye. Yango to lobi boye. C'est-à-dire ba mote bele na Carole Bongale. Carole Bongale ba mbote ne bele parce que qui chasse ça héroïne mabe après awa na rozala wana na soir moni fatu miracle. Moni fatu miracle. Alobi nanga dernièrement toto solo na ye. Abinanga omai kokumisa mutu kolbeta ke ayemta na mbongo ekomi ko ekoki ko bomeli pe makambo susu mutu musu akozala za fanatique na linga mingi mais tant bino boloba ki azana mbongo mutu moyen APCLM susu le po akokuta la pe lobby na mutu moya munena la danger parce que akokuta la pe lobby na maman livre pour payer bana makambo na banana akuta na maman livre te mais si maman livre akota ah ye ba baza dia na mbongo muna opese nini na te soso comprendre ça dit aboyi na ya lobby ke shoga biloko na ngeza yanga tout est vanité. OK. Et ça y arrêtons avec des trucs là. Pour se comprendre. Ça dit tout luka to sauver nos images ya théâtre fitir ya jeunesse o ezo ya lobby. Ba ya okuta nini? Ba okuta ba querelle. Ba liwe komi ko ya brisque boye avec le rancune inutile ya pamba o ezana mutuna makolote. Siko lobby lelo yo ko za na problème moi muto aya ezate. Ba tu siko fanatique o tala biso abike on a o ba solarate. On a o ba solarate. Ça dit pour l'internet kaka ou eza mupepe moko ya mabe ekotinga fona lukana pasteur de la foi na komi prêt au keluko moni siko ba initiative tant na oloba boye omoni mai muto mayele mo mayele omoni mo mayele yo mais ba oyiba ya yo na ba kasiro e bona mayele oyi mona mayele no ke koluka pasteur de la foi akota omoni kutu fatu miracle yo to tanye kutu fatu miracle abengi allo fatu miracle. Allô mon ami. Nous sommes sakana code yango 250 €. Eh, tala. Allô Fatou. Allô miracle. Ah, chumbo yo. Oh mona. Au moins, on est trois camarades, on a eu toute l'émission, plein d'émissions. Il y a eu pour Bissanga qui est Shoga. Eh, Chombo, on a eu la connexion. Ah! C'est beau, vous voyez? C'est quoi? Code est 250 €. C'est pas pour vous donner 50 €. T'as dit? Oh mona, botu bolo bake ona so izaki bat tala mutala la ga atera théâtre mutala ko to para atu to bako ana mbongo na mo na mbongo o ko sa sonité o zela so maman liva bengi bino yoso o so zela so biga to kuta na 5 heures o la kutu te misuba ga la wanda ka batu o so afana bakota njila bite lo ya ba jebe fona o la kota bandal siko yoro ba gwana la mais o la kota bandal. Au moins, cela veut dire botika koleze baninga. C'est pas bien. Bato yo balinga bato solo netinga ina na likanisi moko. Non ça likamo boy soki na ye Kinshasa. So da sali likamo boy
so na Kinshasa nali na sala fondation yo kalikanisa maita mo amaele awapesa eloko mo boy so bat ba sepelate yo kaka yo mo te yo kana nazo sala likanisimo boy na sala soki na uti place okende na ye na sala fondation ya ba orphelin tous les bana nyonso ya ba artiste ba comédien ba kufa oyo batika na sala sko fondation pona bango comment na kosala eloko nini fondation ya bango comment ko encadrer bango misu baza wana ba parents ba manager batiki bana batebele batiki bana il faut ko encadrer siko yango wana c'est ça ba ida malamu. Mais idée za kitoko est-ce que vous en avez pas soutenir yo te pas bato wana il y a des commentaires beaucoup ba commenter belé na mission mona loba ki ba bina Christian sala siko makambo no yo moko. OK. Na oya so na uti pas son sala au moins il kanisi oh muta koki ko sala yango yo et non de faire de querelles inutiles de faire des trucs moko boye pour en nuire pour créer kaka bêtise moko boye ko créer makambo boye parce que to éviter vraiment ba rancune. Tous à la bien entre nous. Bolingo tozaki nango kala to lia ka to melaka sika moko ezonga ezala. Omoni to éviter surtout ba biloko oya ba association ya ba pierre tombale et ko créer mu pepe moko boye. OK. Omoni makambo ba pierre tombale ne mutu eye ko sala lokwa. Oui surtout talibé na miso bo ya spiritualité. Division mo ngeko ta pena na théâtre ba camp et ngekota. Mais étant que autant pour le bibomo ozongi singa pemba mo tala miso papa Johnny. Tsakala. Oui, Nathalie qui est choisi. À propos de Maloba. Bon, à propos de Maloba, il y a Papa Johnny, dans l'émission Le Ketchou, j'avais regardé ça. Papa Johnny, Aza Papa, pour nous, c'est notre père. Aza na bateau et Abimisi. Les lorsque qui sont Christian, dans le binam suna ya ko craché pour na Papa Johnny, c'est que na komi liboma. Oh, il y a aussi des enfants dans le yaye moko biologique. Abimisi bado mazé, Abimisi bateau belé. Comment on a quoi craché mais babi mona muke abeta mbunda bakolo pe babi naka c'est-à-dire papa Johnny Tsakala za papa na biso aza mutu oyo ako diviser ako kota na division T ako kota na place moko te oyo a tia lokolo place moko oyo ezaki soki a mona mabe a tsaka lokolo omoni par rapport kwa nina loba nina loba ke mukolo mbona na musika azaka na lay d'aigle soka mona ke mabe moko lingi kota na théâtre surtout pour la jeunesse papa yaka asangisaka bana alobi boya eloko oyo na linyango ezala te parce que biso le tobanda théâtre tozalaki boye te omoni ntango oyoka le mosusu papa lokwa tsakala vie na biso aozwa parti pris aoloba le mosusu ba n'importe quoi mpona bato boye esala biso le mpasi aza papa na biso vraiment amekana kobongisa maloba parce que soki lelo tolobi toloba makambo mosusu ya papa tsakala na télévision ta mosusu vie aozala lese te omoni vie ayebi masolo oyo vie ayebi masolo ya jour aliwa ya pululu makambo elekaki ayebi masolo jour tobetaka match na bana ya terrain na terrain ya nini ya terrain lingwala wana ya nini ya terrain ya RTNC vie ayebi makambo vie asala ozomona sadi aza vie na biso tokobimisa jamais to étaler makambo mosusu na télévision sadi omoni makambo na lobi na rappeler ville kamo boye mais na bo lobango lobi na vie na talisi ye moko otala ngo oyeba likambo sadi aza vie na biso atika parti pris asangisa batu soka moni ke likambo mo lingi kota aya sangisa batu aloba ke non toza na besoin théâtre ezala uni et non ya kota na génération oyo ya yete omoni génération eza yete génération na eza ba elombe o ba koma loba avocat omoni génération na yango fo ba ketanga buku ba ke kolisa mayele ole ya okotsa ba kota na biloko mobo ya pamba et sala pena bien taza papa na biso beaucoup de respect na papa Johnny merci. Merci beaucoup en tout cas tout mo chité na biso pe en tout cas to lobi pena kitoko na Christian Shoga lobi pena bien na éviter yo tika na plateau ndeko vodo na mesala ko tika na bango na plateau merci beaucoup na Maradona mais na mona opesa rappel loko otonga ti bon ngai olobi na mona opesa pe moi enveloppe atonga na mona opesa loko mo pe bono liputa yango zo pe loko otonga ngai zo nga siko sekena na buta mbongo bendeni $250 ezana te mais ya yo te o eza makambo ngana osala ngo téléphone koti na mission te koti wo yo kabo na pesi fusi na téléphone na o eza pona talaki ya Pierrot otiselaki enveloppe po mera ke otonga sikoyo nga olingo bimisanga nani pato ya théâtre
ngana pena pauvre ya théâtre ko pena ke mandia o ayebani taka na relation ko te ngai pa pauvre pena piake ya théâtre o ba obenga likolo wana nga o ba bana bata piaka théâtre nga ngam na kwa simango ozo comprendre c'est la enveloppe pour kotonga yo ko menanga e ko menanga. Merci beaucoup. Toi aussi c'est émission to qui t'a lancé. Merci beaucoup na batutu bali. Merci beaucoup. On peut ça à la télévision. On a c'est comme un mot d'alikasu. C'est comme un mot d'alikasu, tu peux pas trouver qui na pesa ga. Ah, baby qui na pesa ga. Anga c'est Pierrot Ndombasi. Il a eu chance na il a eu caché maman pesa il pour la tournée, je vais les masquer au Canada. Même pas, mais tout solo là. OK. Solo bien. Merci beaucoup na Maradona Miss sponsor unique ya Rémi Kovo d'or. Merci beaucoup na batutu bolinga Kovo d'or lokola Baken Mosengo papa social quoi ba Emani Mambo ba bien que tu le câble so moni Kovo chemise ta kitoko linette ta kitoko basket ta kitoko yawe mabanzi lamba partie ya circuit wana. So imagine que boutique mon na circuit là tsangunga Rémi Kovo d'or. Yawe mabanzi na pesi mbote siko zali na pesi mbote na ba joie muya ya Benedict muya tout famille muya ya. Hermine Mumbuk na États-Unis d'Amérique na pesi mbote. Et là tout ça là. Ngala on fana ka o. La tisi en yo, on a obalisé là. OK. Si on d'autres qui n'ont mis balé boye. Là ça la kaka. On va ni mbota ni bosse pas moi si na yo linga na mingi. Moi si linga na mingi, so be mama bana na yo. So que yo pour na monter manu ko se développer si mbote. Allez au pesi ko ko de la ba fille da tu ko linga da fa tu miracle mingi. Bon na invito yo ko pesi. C'est non. Kolinga Fatou Miracle mingi oui parce que des bons amis qui ami à solo babé banaka babongisaka nalinga pe Gabriel mingi oyebi yango nalinga Gabriel bolembo bongo nani apesa film nani émission na tumba ngam na pesa conception émission na ça dit eza ko lakisa kinalinga ka mingi omoni ça dit ko pesa mutu conception ya likambu eza kwanga te remi eza mutu nyonso ko pesa te conception eloko mo o ya zaki na pona chaîne na ye apesa yango mutu alinga mingi eza kinalinga ka mingi nalinga bakata mingi nalingaka Mama Top mingi nalingaka Flore Bangu mingi nalingaka Teresa mingi nalingaka Belvi Kandi la papa wana siko otika la yo moko ngana ke na plateau etikali ya yo obwaki mabanga bato na yo obwaki pe bato yo linga mingi mais obani na madame bon madame azaba genre lokwana na bali ete akolinga jamais alingaka te batanga kombo na ye alinga pe tazala célèbre. Na pesca madame Bambo Tebele, je t'aime beaucoup, tu le sais. Watari, ça dure. Na repé sa place avant de rater, na pe sa place avant de rapona ni. Pona ba dongolomi suba kota makamwana na kolobate. Parce que ba dongolomi suba za trop. Au moni, ça dure place avant de na pe siombote. Ça dit na repé sa place avant de rater. Mais azam musika te nzinga. Ozomona azan nzinga. Akozala place na vandi loka liputo yo. Akoza wapesi mbote belé bambote belé na Trésor Poutumabi bambote belé na Oscar Manitou le millionnaire à culotte Oscar Manitou le millionnaire en culotte bambote belé na Dieu merci mboka ni mobali ya Marlène Tessa bambote belé na bato tout balinga Christian Shoga bambote belé na Grâce Koulé motema ya Emmanuel Mazowa skin so na moni Mazowa nazomona mbala moko so na moni Mazowa na omona mbala moko monsieur l'ambassadeur Aziz Makukula bambote na yo belé bambote belé na Terry Kinsiona bambote belé Terry Kinsiona le mannequin de grande air c'est-à-dire Terry Kintiona namoni Carole Bongale la patrona namoni oncle nanga propre Lili l'excellence Abdul Bambote na ebele Uwe Ousmane na Afrique du Sud wana champagne overdose Bambote belé na Arnaud Madrouma Bambote na ebele Sandra Bicento bambote belé na Sele Mangaya na Tsiki Fifi Miel, c'est-à-dire Kalate, on va se voir bambote belé na
Bambote belé na tout le monde, na venanga Doudou Makangi, na Nono Makangi, le temps présent na Alisala, le vieux Oyoke, les loso que ça choga, avec Dieu, c'est mon vieux là, Alisala, je suis reconnaissant avec toi, envers Liboso na Yove, naza reconnaissant, ba massa na ngalo ba la duchesse, ba massa loko la ba Igor 2 minutes, papa na Igor mi, Bambote belé na Fatou Miracle, Maman Azur, venangai papi Zagombila, Bambote na sukisina mutasuka ya edo pokaba Maman Biomba faculté de la SAP Bieme Okuka Nathalie Okuluka Bill Clinton Macintosh Tsengo Kudibende. Bye bye.